La polémique peut bien bolingi kotika te. Ah toi en plein Bruxelles, ah ezate que toi ça l'émission moi place mon saka fandaka na soki na kitambo so na bando. Ah toi ça la pena émission na Bruxelles, mboko mosaka lotaka na mona ngo jour din. Fali Poupa, ata numéro 1, quand il y a quartier la TNT, il y a bana tout va bimisa. Autant la quartier la, il faut non respect. Ceux qui n'ont pas animateur à faux, mais Kini, Afrique, Europe et Binati. Pour te dire que quartier la TNT, c'est ça mon nene ko le kabawenge. Omoni quartier la TNT, c'est mon nene ko le kabawenge. Trésor nzinga arrangé non malobako. Olobi Roi David, ceux qui papa n'a pas pépé calé à la vie. Roi David, animateur empire. Oya wingete. Est-ce que yo mutunyo so mukusa za sanseka ya obeta d'empire? Baneko Bobolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution de boissons alcooliques, lokola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, bazali koteka boissons non alcoolisées, lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Monina dressé gande masa na Roi Dava. Ti Roi Dava mukolo na ngapo ayebisaka ngake azara mukolo sele yo. Za mukolo na yo. Ayebisaka ngaka mukolo sele yo. Pe Roi David. Ala suka na sungi soki mutu wana. Nandeni. Asa tonga na nepana yo. Banaki, bana ya poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango oyo. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye, ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa. Référence Église Mangembo. Na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Général qui moko bimisaki mais esimbaki penate na habité loko nini esala ke général qui ane betate o bangaki ko sala sacrifice o senga na musique ou bien loko raison ni esala général qui ana pena simba na Congo te. Lobby peut-être papa chéri a proposé Joe Lokis à Kinshasa ou intérêt groupe. Est-ce que c'est facile? Amour nyo kolinga lelo yo. Olobaki nanga tolingana lelo ekomi ya koboyana. Nakoka te moteme mesana se kolela ba jotemo ya lokuta. Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a ça.
Merci beta. Fali azo. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. Bana poto bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Balobi tozongi bela po masolo eza na kati ya bela. Joël Salambi yo yebi mwana bela ya tongo. Balobi masolo eza awa toko swana na mutu na kini te photo swana pe na to démontrer avec ba voyage pièce contre pièce. Viens na Mosaka balobi yo pena lokama grave olokama na ndenga ba blague te poto oyo na éviter soki okoyaka ngo na mondi mususu to bagate Mosaka biloba loboza nango ozo manquer grand prêtre honorable Zakari Bababaswe oya tambusa wenge na ndenga ba blague te oya sinisa wenge ba contrat na ndenga ba blague te mo bo moi respect ezalaka moi réciproque Mosaka keba na biloba loba biso to pesaka papa chéri respect parce que papa chéri to yebi ki azana porte-parole moko na kombo Roger Ngandu atambola mokili mobimba. Alors lelo na yamba ba musicien o ba fandaka na poto o ba liaka mbala oyo vie fanda posé to ana Jolo Kiss o azali pipi ya BCBG ya kimela jibe awa akopesa biso ba raison nini esala jiba mema bango bakima na poto ti lelo atikala beta tatu na Kinshasa te toyebi te bapipi yango soki vie esimba nanu te awa na poto toyebaka te depuis baya na bango awa na l'an 2000 ti lelo ata pipi moko abeta tatu na Kinshasa te toyebaka te eske bavie ebonga ou bien ebonga te toyebaka te ngai mindele bazokamwa spectacle la blague te nasana Trésor Nzinga animateur ya quartier latin tomona ndeko na biso kwa David alobi Trésor Nzinga za animateur moko incapable aya wenge babenga na parce que animation ezalaki mwa mobulu. Trésor Nzinga na senga oya nanu parce que bana Congo ozolanda biso vraiment Trésor Nzinga animateur moko incapable na kati ya wenge aya wenge ba refoule parce que animation ezalaki na niveau assez. Trésor Nzinga bonjour. Bonjour Ken Piana. Bonne arrivée na mboko na biso. Kimi ezali. Ouais, ça va. Toi na Antonio Miti. Ouais. Mboko vraiment na préféré ton coach s'appelle Jolo Kiss. Jolo Kiss yo yaka osa mupanzi na koto yo. Oh bozo mona zokota asa parmi ba pipi oyo ba kimajibe na mboka oyo. Donc bayaka pe Congo te centras. Jolo Kiss bonjour. Bonjour Ken Piana Makizembe. Bonjour Batutu Bayolanda Biso, c'est Jolo Kiss quoi. Plaisir à toi mon ayo parce que
nga bula neti bofanda na ba centre na bula neti bozala na ba cacho parce que comment on a la moi passe bonne santé. Santé kitoko nde omonika en forme nzamba zo batela donc tozali. OK, merci beaucoup. Alors, Trésor Nzinga, to banda na yo bonne santé, bonne quartier latin. Ouais, santé ça va, latino ça va tant que quadra zali makambo za pepele. Makambo za pepele. Ouais. To moni Koffi Olomide auto sala ba production belé mo ba tourner ya ba Rwanda, mais absence no toujours. Na habité. Est-ce que vous allez dans le quartier latin ou bien le moins quartier latin? Ngane na boy na sala na single na bisango na J awa comme na banel ja ba programmation na kisasa na ana izumwa temps mais et manager mais quartier zo kesa obalungwa rati. OK. Donc tant au mona na ozana kisasa au mona ngana ozala wana mouvement na biso. Wana mouvement abino mais obimisa générique moko awa na générique moko bimisaki. Mais simbaki penate na habité loko nini esala ke générique ane betate o bangaki ko sala sacrifice o senga na musique ou bien loko raison ni esala générique ana pena simba na Congo te. Bon simbaki nango na ndenge bato bayoka ki bato basepeleka nango. OK. Mais e cartonnaki pena ndenge fallait aller la tête. Mais to bongisa cette fois-ci eza ndenge yo solo kelezala. T'inquiète pas. Voilà, Dani Pova ozolanda biso na Bundes Merci. Tozongela pe bokabolara miko bosimba miko. Tozongela Jolokis. Jolokis bandeko bazolanda yo vraiment ebele. Na habité Jolokis na poto est-ce que vous allez musicien ou bien tika na yo monde de musique? Bon, bayebi mena toujours musicien. Na sala toujours art nanga depuis vient na biso mokolo tika biso kote yo. To continuera à boulot na ndenga mikili. OK. Kala mingi TPM so ba projet to memango na kin po batu ba sepela quoi. Pesa biso ba réseau sala que papa sera ye na bino Bercy to surtout kaka bino nyonso to ba pipu bokimela kana nini au juste. Bon, biso to kimate na yoka batu ba lo to kima bon vérité yango. Biso to yaki deux équipes. OK. Bon, tango président mona ke bazonga na cour de grand po ba koya lisusu biso to zela bango tango bazongi obika be poko wana ba makambo bimaki ya ba orchestre zo mema batu après comment ke bazu problème à visa biso to wana poto bango ba na kin. OK. Après comment ki to zela bango to zela bon sans suite. Bon to moni ke to ko évoluer na biso pe na ba propre elle na biso na poto mais alaki vima ko kimati. Jolokis bino ba pipi bozalaki neti ba DSP à papa chéri ou azalaki préparer pour na relève ya ba mikolo ou bazalaki. Alors kotika la na bino est-ce que ezalaki moi déception te pas papa chéri par rapport à ba projet ou azalaki na ngwa vers bino? Bon kokabona tout et ça la bien te presse na yebi kazalaki dessus mais côté na biso to aki na idée on a ti. OK. Biso to zaki sir que presse akoya asolo na biso après tozonga mesala maki bongo te. To meka ki ko solo la na ndenge ya masolo na bato so ba approche à presse. Bon bango ba yebisi biso bon presse ndenga zawana ana kin to zelaka soka hier solo na biso mais na yoko yoko ba makamsu ezaki na CC. OK. Yanga te mais parmi biso ezaki pe na baninga musu batambola ki ndenge musu orchestre lingaki te. OK. Est-ce que OK. Est-ce que bino na bino ba pipi vous aura peta ya ko bengana est-ce que bomona na rapé ba dole ba kenda na dole masenga za na Paris Chikito aza na Paris Yondi aza na Nantes Jimmy Mbonda ba Kilimanjaro bango tu ba na Paris kaka Didi Kalombo mutazonga na wenge BCBG na kin. OK il paraît la refulaka yango azonga non bon na sirve mati. OK. Na sirte mais na ebika zonga. Et là, il faut que l'on bête na kacha Bercy wana parce que tous les bosso Antonio mais place pena ba symbole ya mboko yo vocal moko beta ojiba ganga Jolokis nanga na beli bongo mpona yo bukense kolela na ngai Jolokis soki okoyoka yolobela tadi disukami mwana mawa me ambanga ilelo pona zanga ngo angana milelaka pe mingi nazanga pe atro lelo nazwi mosungi na ngai souverain binadama ndambo ndambo ti moi ndambo kaka est-ce que vous regrettez rapper ndenge bokoma moi musika papa chéri? Bon oui hein côté mususu to regrettera po moni batu neti ba papa chéri
baza mingi te na ndule na Congo baza vraiment mingi te kozala pembeni na eza bénédiction eza ba chance ba te belé ba komona o évoluer bon to regrettera mais quelque part qui peut-être pe et que la boye pour tout ça au départ on appelle ça là que bo se retrouver na vie voilà na ba makamusu pe tout ça comme si ngazala calme na zongela to sur la maçonnerie c'est belé côté la bande ko na biso oyo ya wenge BCBG oyo ya cour de grand ndenge bakangama na poto bayaka sous poto te to comme on a vraiment ba monsieur belé bakoma ko migrer na ba coin et ça la kabino ndenge bakulutu na bino bakangama na RDC. Bon, na évité bon pour ngai bon ils peu vie ko sala pe na Congo. Ils a vu aussi ba ya ba poto ba tumusu ba luka ba mona. Bango ba mona ngo déjà. OK. Bon ndenge be bazawa ne za te ke batika liona libela. Avec papa chéri ba royana bango karame na musika boye ba mankara pe biso. Ko soko baza koto yo. To kokutana ça va. Voilà, et ça m'a camp. Il y a ma mandoule qui est d'abord. Ce qui lobby peut-être papa chéri a proposé Joe Lokis. On sera à Kinshasa ou intérêt groupe. Est-ce que ça la facile? Bon, proposition à papa chéri en tout cas Moutaro Boyango n'a intimité là moi passe. OK. Parce que na ebi près ça muta parole. Ah mutumoko bien. Donc soit proposer loko pour ta parole c'est kaebi. Ce que salami bongo na boyati. Joe Lokis nazo soki sana na yo mwa muke na pe misayo na question oyo na poser elo ni nezanga bino ba ndeko bokendaka comme ba pipiu elo ni nezanga bokota studio bo beta ta pala ki moko ndete mona ba ndeko alema ki ba beta ba komisa bino suneti ba musicien na bango elo ni ezanga bino bosanga na bosala ta eloko moko boyo ACPI ça va. Bon, normalement, tous ceux qui ont des idées, on a des projets, ça là qui bon, mon cas place batu basangani. Ceux qui les solo, bozo tambolande, voilà, yango lobby, ouais lobby boy komi, ouais lobby boy moni netiye, ouais moni netiye, yango moni, ba projet ngo katana to bimsaka single moko. Après fallait to continuer disque mais disque to suka na studio et bima sous système. Aka vocal non na kanse ba le marquis vocal moko betana. Amour nyokolinga lelo yo olobaki nanga tolingana lelo ekomi ya koboyana nakoka te motema mesana se kolela bajotemo ya lokuta ata naleli na motema na bolingo yanke azali te yo nde suka yebisanga kinwani nakoluka alidefse chacho mbala tati bush. Merci. 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 Et là on a sepelaka na yondo yembaka danger moko impossible. Zinga zwa micro. Zinga ba polémique pe. Zela. Ozo rappeler nga veza clair. Ba polémique pe bino bolingi kotika te. Ah toi na temps plein de Bruxelles ah ezate ke to ça l'émission mo replace mo saka fandaka na soki na kitambo so na banda. Ah to ça la pena émission na Bruxelles mboko mo saka lotaka na mona ngo jour ndini. Alors, Nzinga, pourquoi vous avez dit qu'il entre bino na bino animateur? Déjà, on a ba jewa na mona ngata, on a ba jewa na. On a ma micro. On a ba jewa na ta, yo mona déjà na chrétien ou tout na ça rien. Na tomani ndeko na roi David azolo bango. Roi David. Naza animateur moko compétent oya wenge boya kozwa yo wenge refula yo. Martin Kusangila mokonza mboka Rotary Club. Martin Kusangila. Mokonza mfina Yesu bakana Mandela nzau bina file mokonzi ayebi. OK. Ngana Rolanda roi David te po batinda ki roi David c'est un frère. Mon roi David logiquement so qui neti pauvre que son âme repose en paix. Papa na zo pépé calé azaki en vie. Mais roi David est un animateur ya empire. Olobi roi David ce qui papa na zo pépé calé azala en vie. Roi David animateur empire. Oya wingete. Ba roi David ba wana wingete. Ozomona te ke côté wana pe ozoke nango mabe. Ah po yo moni wana ezana te o toucher neti ozo toucher neti ba défend mutu. Est-ce que yo mutu nyoso mukusa za sanseka ya beta d'empire. Ezana solo moko. Donc yo mona vie journal animateur amuki. Benga wana vie journal. Malozwe si obala nambala natika metre paina nani sogyo bala bala na yo na kwa so David azozongisa tazako lia tazako mela Oban siko juste ngana atuna yo na kwa David bozowela neti nini ngana sali rien na taleka na mission yo tali aliki na TV azobaki nga wenge soki ndeni te moni babiso boye babiso to boye nde makambo o wenge
etinda tosala toboyango yango neti condition nini yana yo piana ba condition neti ya bisa yo ngai ezana ba maître msuna wenge bana ko yapa nanga chaque tongo ko ba bisanga ke yo faut boy so ba biso bo dans bien formé parce que to bi kena wenge depuis wenge banda wenge simba kana nukisite siko yo condition nini oyo yana bisa yo to biso ki nazalaka animateur à faux mais kini Afrique Europe binati OK. Pour te dire que quartier la tezo kesa munene ko leka ba wenge omoni quartier la tezo kesa ya munene ko leka ba wenge ponanga trésor nzinga arranger na maloba ko arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Ribuku ligne 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Pona ngai te maloba oyo yango ememisaki te na so honorable Zakari babaso banga yo kateke pona ngai quartier la saison numéro 1 l'orchestre na Congo eleki ba wenge nyonso eleki ka ba wenge te l'orchestre belebele quartier la saison numéro 1 obiki ozana mwana wenge moko awa nati jolo okisa za mwana wenge taza koka wenge faut que ba ko souligner koka wenge na ndeni bana wenge tabana wenge eza ba vina so ba Blaise Bula eza ba vina biso ba Jibe Mpiana souverain ba Lempela mais bon bana wenge ba Seleyo ba Bill Clinton ba vina nga ba Rio ba Fuji ba za ba koka wenge po wenge ba oui wenge ko boja so bana wenge te vous comprenez do bana wenge bango no basangani susu yo omimona kozamona wenge kinde mo sangana wana ndo kota na lidusu wana kota wana tumona gete banini roi David mo benga na wenge te ba bana wenge te baza ba kopa wenge parce que si tu bitu na mama kibana wenge ebele ba bana wenge bafana ba via wenge te neti ngabo ndokola ngabo na salata ba plus de 10 ans na kana Blaise Bula donc na fana kana nguma et pas ser na biso Bovic c'est na biso Brigitte donc pas vieux Bovic basakila to vandi wana nazana idéologie ya wenge na vana na Alain Prince na makaba mais na ko le katena na zamona wenge te parce que na bana zamona latino pour na vanda na quadra ngazo to na wenge bengana ka pourquoi parce que wenge bengana ngate ngande na comprendre que na wenge awa système de jeu nango na okokate système de jeu que yo faut la 4e animateur ou 3e et simbati yo na za titulaire na quartier latin voilà ozo comprendre ya lokwa mutu mo ba yena ayena okesa na bino bozo comprendre yete donc moto na kenaka na quartier la tête oniata esimba et bouleverser makambo ozo comprendre donc ndoa roi David pa animateur azala peso ba kia uti okufa wana habite soko osuka wapi na musique ya Regain à Blaise Bula ndazala to peso biloko est-ce que ça reconnaître ngo si donc reconnaître si Regain apesa yo osuka wapi na carrière Regain apesa ngai banzale balati ganga dadi e basako dendela mibali balati badoni basako lakisa modogo bote kola tala ndenge badenda ka kiji on a pris Regain imda pesa ngango pourquoi pesa ngango omoni ba créer Regain abimela na vie na ye ngam na pesa ka yango
Mama Dabolo wadia gangube. Mama Dabolo wadia ganguba yo. Donc pas moi c'est ba on a appelé ça donc azongi selanga ka sincère parce que azaki na kola na ye pire petit na nga masa na nga que son nom repose un peu président ndanga bofana na ba Joan Salambi awa na Joan Salambi soko ya ya palin ezabna ya palin vous comprenez na moni ken piana musique là tu veux ta musique bino faut beau expliquer ba idéologie tout temps am sa idéologie ya ndule été ils a faux comprendre moni na dressé gane masa na nga roi dava te roi dava mko na nga po ayebisaka nga ke azara mkola sele yo za mkolo na yo ayebisaka nga mkola sele yo pe roi David ala suka na sungi seke mtu wana nandeni asatonga na nepana yo roi David avanda bwese nganzinga oyebike sele yo kimi brigade sele bla sele alonga wenge wana kimande brigade c'est le poussa ye tant mazui brigade nde ba poussa c'est le mta yebisa nga roi David mais na lobango l'émission te zoba misi quand même mais faut na bimisa pour roi David nga na yuma te na lekina émission na tanga ko mona yete po nga na yebisa roi David omone émission on na le kate émission Cholukis na leki pour na répondre ka roi David que roi David nga na cheyo défi attaque une penalty journaliste nyonso oyo omona que asa bien kitare sala wana ngana sala wana na lakso ke ngana leki na boire ba cri ngi fa ngi fa parce que loko on fait nanga Jean-Jacques Malulu boss trifazé tala kani pe ngana sa muboki ba cri a rosoblo msu ono ebimati ozomna ba kisa teme bele ba avec ba David animateur moi ya mo préparer na leki na boire ba cri laissez la wana na habiter na leki d'ailleurs ça besoin pena fa yo fanda woda goda 13e portrait yonde mabele yandula gongo ywe biso bagrena pamba rambo sayo dogo bodate tala nana ba plan musu ono na boaka te roi David ozongo ba venza biso na ye ero tala ka musique ya bana quartier la terre na bana o ba utana wenge banani o pena ba yekola pena musique pena ya bien ya qualité quartier la tente et pourquoi moni hérité wata sa succès lelo sur la musique na yi tala BM abeta ki chacho vous comprenez et lelo quartier la tente moni lelo fali poupa asa numéro 1 ka ya quartier la tente ya bana tout ba bimisa autant na quartier la tente faut non respect par rapport bena ya sala bina pe fier ndeng place il fallait afanda na bisio ke omoni stade wana fali poupa obukango bino tout bon soutenir stade papa mutu kola ngaboye kimbangu mabele na ngana ngiri batu tuwa na ba yoka ona lo bakende parce que fala za mutu abeta ja libana sala ba plein na ba stade donc so mboka na ye ça plein à danger da bino nyoso tout ka ba na soutenir poza si ma projet à stade fallait soutenir ye ndimanga mama websa yo ezala ba kando za nango pona roi David ndozo roi David na leke na boka ba cri ba changa na ito na ronda na leki ayo blo msuna ona bomba ya ki ona sala na bangola babondia bono ite botarde dudu ya yoka amaya de maya na besi bana luonda mbote amaya de maya kene piana na kanisi Mamadou Warisho Nzambe amaya de soki to bito tala siko force ya ba père na bino babimisa bino bango tu bana kin tozo wera na profil lelo pe na batia libaya na ville que libaya ta concert ya $100 nani abeta muninga kao parce que roi David a mwana wera yoza mwana Kofi na wera libaya na ville yoko yoke na ville oke musika tambola kana brise na ba fête banze mona na betaka mingi oke le musika ya ville morasen tambola kana ba fête ana ba bar na ba fête ba café ba boîte banze mona na betaka mingi na poto ya quadrat ata numéro 1 yeza numéro on va pas ça banze parce que na linga ko discuter mama 20 sonde na vera moté vera moza aza vie na ye aza grand nga Kofi okola musilanga bato o bakufa balamuki azaka numéro 1 Kofi Olomide bah ouais aza danger ton nimaye solo ton nimaye pour ensemble mama bien ça mama bien taka viena ti lelo asala ka mama bien ngana za ngana na singa ngana za ate pona lobela mais réalité to chanza ngoti merci beaucoup mais roi David na sengio en fait ngana na problème na oti
Non, la soka que Mamaroboa va crier. Ngana na makila. Kobeta na wenge za fin d'humanité. OK. Vous comprenez? Donc chance to zoga chance kaka. Pourquoi papa pina papa kala daya. Soka za envie. Yo, empire. OK, merci beaucoup. Alors, lelo ezali jour papa Mbakufa le 24 avril. Jour papa Mbatika biso. Le vieux mangro koto. On a mémoire, il y avait beaucoup. Il y a un ça l'émission Awa. Ouais. Est-ce que ça la bino société bino ba artiste ndé to bungisa artiste monene boy? Est-ce que ça va qui jour il y a reçoit na vraiment? Jour il y a mawa boy yozo soir na kwa David. Est-ce que ça va qui normal ba kamba soir ne kota na émission lelo jour papa Mba. Vous respectez mon été hein? Quel est la monde va vivre beaucoup va prêtre. OK. Baza va vivre ou basala banzila ou va vivre quoi da balanda. Vous comprenez? On a prêtre il y a danger. Le yoko koti na wa roi David oti. Il y a prêtre. OK, merci. Merci Nzinga, naza Jolo Kiss. Tuna Jolo Kiss aza mwana wenge. Aza koka wenge. OK, koka wenge. Alors Jolo Kiss na makambu oyo Nzinga zoloba quartier latin eleki ba wenge wana nyoso na masolo tali musique. Est-ce que vous êtes d'accord na makambu oyo Nzinga zoloba? Bon, naza vraiment d'accord te na Nzinga. Si point on a parce que moni wenge za état d'esprit. OK. Donc ndenge ça boina kini to vivara na esprit wenge. OK. Kini mobimba wana. To vivara na esprit wenge. OK. Wenge non on est ensemble. OK. Donc wenge c'est quoi bima même soit avant quartier latin. Wenge wenge et bandal. Non. Wenge za la mukolo ya quartier latin. Si. Ça la ne album na carrière solo. Mais ko sala orchestre, ko fait ça après wenge. Donc ça veut dire wenge ndenge za wana tanga za na quartier. Vera mboza prêtre mais avant ça la pe mouvement na ye. Atalaki pe ba wenge, atalaki ba viva, atalaki ba zaiko, ye mo lobango. Donc wenge tant to ba état d'esprit. Donc lelo fuma ba musicien mingi ba koma ko tambola selon wenge. Donc wenge nda pesa ko figu ya sala orchestre to loba. Peut-être. Ouais, à 50% peut-être. Il faut te le bien. Et ça, wenge, c'est besoin de maison. Parce que wenge, il y a ba vie, il y a wenge. Bah, oh, il y a plus de ça sur wenge. Tolobela, wenge fait madon, wenge o sali na biso tu ba kokoto ya. Donc wenge yango wana. Yes. On comprend Nzinga. Donc wenge vraiment yango wana o ya bango tu do état d'esprit to tambola na ngo lelo biso ba kinois zana wenge. Est-ce que quartier la te bangisa binote? Te. Kota la quartier latin na ndima ngo. Puisana ti fali pupa oyo. Mwana moko wenge za na niveau na ya zalaka te depuis fali abima mwana aza na niveau fali azalaka te ti lelo. Moi quelque part peu fali wana kotaka bino bana wenge ngo mwa tuma mo bote. Non, eza bongo te bonga côté wana explication na ngeza la différent. Moni so to même musique ndenge wana fali wenge tozaka ba congolais. OK. Donc faut tozalaka na fali tanga zo bimese sengo pe pona biso. OK. Tango pe faire zo bimese ka sengo pona na bato latino parce que ezaka musique na biso mteso mata. OK. Donc tu as ça non wenge men. Mais ça bien quartier latin. Si. Si mais sona pe nanga mavinga garçon hollandais. Faire pena ki faire. Asa na sa ya quartier latin. Est-ce que tu as vu qu'il ka pe kuna genda alobaka na eko la cour ya rumba? Te mena biso maloba eza ya lukutete ata pe na biso titi na grand cadre. Alika pe na latino. OK. Ba comprendre qu'il faut que ba ça sous maramususu. Ouais, ba kosa. Nzinga, quartier te mais eza logique na musique. Ce qui cher de poule qui latino point soit cool sa rumba. Ndé mo pe ka ndé na ebisio que vient na biso le quadra avanda ki atala ki pe wenge. Azaki pe na oya zwaki. Donc ndou les ande ngona to se compléter na. Ye pas zwaki. Ye pas zwaki na wenge azwinda na viva azaiko asaliki ye. Si Si. Au moniteur le quartier tête le bandaki bazoki animateur le rôle kokota. Voilà. On va boire le rôle kokota. Donc ça veut dire voilà. Mais il faut que quartier la tepe copia wenge ba animateur ana o akufa na kombo nezala sona ni Beloti wa akufa. A copier mon tuté.
général liboso salama na Congo za ya quartier latin étage à souka vérifier ambuluye ngoma ye alugina mama ngoma ye aluyega yega ye la pesi ya papi bonga mbote trésor chalino pso wa mbote to sika basali bolanda ngai voilà alors John Lokis na habité ndenge tozo la na biso kaka yo na nzinga pe ki camarade yango na habité bozo préparer loko ensemble ou bien ibana poto ka ndezo sangisa bino nzinga za vraiment mpangi tozala na ina parler tozana ba o to sala mais nanu to tiango vraiment te que to boulele yango que to bimisa yango to sala boye mais ezala mam to sala radina na coulisse que un jour to sala pe loko mo boye mais pour le moment nzinga o sala plan na ye ngape na o sala plan na ngai na papi chonkumu na Viemenga Modengeni na Rotterdam na ba Samsung na Paris o peka ya ba pipi yo tuni. Merci beaucoup, merci. Tokende na biso na suka fe na Deo Muzungu grand prêtre ya ba blague te. Trésor nzinga. To mona ndeko na Rigen o bozala zala R2. Soko uti poto yekindo ela ke biloko. Rigen atiki biso to ba ke yoza na matanga me to mona zala na matanga te. O buleni ni pona Rigen est-ce que Boulagate bon c'est là ta place bakunda ya pamba. Ken pe na moni Rigen aza vrai. Azala vrai. Mon oya qui nous comprend ka azala vrai na ngai. Tu vois donc na rolo baté et dérangeant quoi tu vois. Iwa na sala nga pas. Ça mutu oyo moni tant azaka na succès. OK. Ngana na succès te. OK. Ayaka otala nga na palais akabela nga na zakana yi et yango moni nga tango na otaki poto na ye malgré ba situation na ko kupitela ye nango nenga komaka ba suka banda yi na bakoza na yi na vanta ka yi liboso voiture azalaki na nga kaka et si nzamba bina molimo na ye donc pas ces ala makasi mais bon nzamba yi na oyaki ni wana on comprend kaka zaki na mutu na nga quoi tu vois voilà. Merci beaucoup. Alors nga na to sala la mission à poser pena na parler. Parce que John Lokis Maramba Lobissé Eza Ebele. Tu as dit que tu présenté Bino Tozan Antonium. Joue beaucoup la Koufa et que la biso bokote. Tu as dit que tu as la moi émission moko ya moi mouké et ça la biso bien. Pour ba kazo biso tozwa. Faut kumisa nzambe po mosaka zo lukango makasi. Mosaka zo souffrir ajipe zo kende. Mosaka zo aluka poto zo luka visa bon. Je papa chéri a contrat en 2030 mosaka koyakaka et ça la va bien. Ah Kempiana na katiote mais ndobi mosaka obi kaza asa c'est pas n'importe qui na Congo koma trop banzembo. Ah combien sala trop batibele. Neti ya komela déjà. Tengate wana zako komaka ya biloba loba na pesa oyo za après ya pesa nzembo. Mosaka parmi ba carrière baté belé a participé à participer à ba carrière baté belé ouais à participer à ba carrière belé donc voilà quoi. Voilà, merci beaucoup. Donc comme na biso na suka émission comme na suka na habité Trésor Nzinga parce que photo fanda to solo là en fait émission c'est bien vrai on a écouté comme tu vas juluke là mais tu yo tuninga makambo ya ndiko na so roi dava na ba secret na ya solo là na profiter na vena nga mbote na obosa na ipamba partout soda poto suprême partout soda après si masa na nga partout du nord mbota tout ce gazali GR Mande ba yanga tout vraiment on a bossa na pesi rududu ma vinga mbote ya trop Jotunasi 3 fois garçon mbota trop na bosanité Brita Zimaka na papa Mikili venanga bijou mateta Janvier Yulu Matondo Clover Eting na Paris Robinio Magloire mbota trop banini boye idéologie quoi voilà. Merci beaucoup Trésor Nzinga merci. Ni sa mère à Palais si rebengo mère ba petit mona ba petite bana mona ba petit kitoko bana kitoko makasi santé rango la santé bana vraiment so yana bon sous noblesse. OK merci. Merci Trésor Nzinga. John Lokis to comme na suka na habité faut le rappeler un jour to fanda poser sur la maçonneuse belé. Là papa mbatika biso lelo na mona so to ke trop polémique ko sala biso bien te. Ah olobi jour papa we matika biso ma yo fait na lobi de vérité mosaka luka visa poto na swakate. Donc mais oui bana kitango to ebani ba secret. John Lokis to komi na biso na suka.
N'habité Monini Okoloba. Na remercier kaka Yangai. Donc Moli passe en Liège. Clarisse Pante, maman à Merville. Ouais, Patrick Bacha, les millionnaires. Donc Tati Bush, Dadi Bakoyene. Ouais, Vienangai, Fula Jeff, honorable. Donc Jolo Kisiyo, album Kalamingi Tezoya. Donc les King. Donc Kalamingi Tenze Momora Kanda Papi Chonkumu Ezoya. Yannick Kayenga Bambota tout, mon invisible. Merci beaucoup Ngambe Amputu, restaurant Bandaka, Ozolanda Biso na Musika, merci à mon vidéo. Muzungu. Merci beaucoup. Viens dans la place et bio restaurant business class. Vraiment, tu commis à Souka. Merci Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde. Koko Arafat Makizembe, Sœur Angel Moussaïl Makizembe. Je le kiss na zana besoin au sein la vie c'était loko moko ya mukia. Tongo etani ngai susi se kokanisa yo. Vacances okenda na komi oyoka bansango mabe. Absence eleki okomi obosana mutima. Mais sala ata signe de vie. Mpona zwa courage ya kovivre na mokili didi suka mivwama Fiston Boel. Tongo etani tina te okei mobembo. Miso emesana kolula forme ya nzoto na yo. Lelo ekomi kotala ba photo. Souvenir yo bwaki na mai. Yaka yozongisa nzinga ya toyembako. Par hasard. Mon pependela menina kutana na yo. Tukutaki ngana eperdement. Bonheur des uns, malheur des autres souka boule. O profite poto bini rumba cha cha cha. Didi zwanga na moi Valère. Yes. L'hôpital ya pédiatrie na koma bébé. Mi kwakala obenga vrai salanga tabia. Uta yo kendosi kina nangaye. Yo memanga nzoto mobimbolo nanga chagrin. Serge Kadilu pichuma toko. Nalikaki kutu par hasard. Kitoko. Ya j'aime Rose. Bamboute ya trop mon frère. Tous ensemble. Dole Masengi na Paris. Kalamingi te yo ebinde kona oyeyo. Apis Volcan. Yes, Abigaël. C'est bon. C'est bon. Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à vous. Bateau là qui est en haut, donc il m'a envoyé que le Dieu. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.